Papa pa uta biuta utane na nzela. Amona mwa petit mobo alati jipa mukuse ujana banini. Papa pa otala nga mama na kwa kokasuma kamute na zo ata wana asulaje ngai. Pona tamo sina pale na mona ngo charge. Basi balingi babilo cher banini bakabelo ba mambutu banini. Oyo bota pe boye. Et comme il va dépenser place na ndo bombe belé comme bomba mukie. Alors on a na couleur ba wana kese. Moi chéri mo boya temi na nzela na pese moi de chaba. So na zo moi 6000 na pied moi de chaba. Nga tire na moi 4 chaba. Tana olongola moi wani ko moi te calme tana on a parlé 4 chaba na pe soulager bombi. Te bon so ben so malade na kata nzoto. To ben na maladie parce que to la ta botine. Ya solo voilà vraiment. Dans sa botine m'a plein to la ta botine. Basi akini baza mabe shosho na reso tambo na matonga. Au mona ka bana ba vitesse. To za wapi? To na kalamu na matonga na fin du stade. To na kalamu donc bana ba neti koto lo ba neti kalamu balingi ba vitesse deje ba mama ba koma lokola bana mike. Na ndenge nini wala? Mais bango pe balingi bala tableau amikusa ba bima ba tambola rat. Mo bala tambusa renisa bimisa e. Vous comprenez? Salut tout le monde, ceux qui nous suivent partout dans le monde sur congosuisse.tv, un vrai site dans un vrai monde. C'est toujours moi, votre star, Iguette Ntumba, la mignon du Seigneur, avec votre émission Partage à la source. Le lot qui tue précisément na Katia Matonge. Nabani boso mona miso meso betabi pai pai bolo ba la mignon même le sosunini. La mignon la isla masolo ni masola qui toko ya kitoko talaranga la mignon na pese na Katia congosuisse.tv. Tozo tuna moko pe mama likambo na biso le lezali pourquoi divorce est commis na to likolo ko les dollars. Et pourquoi ba maman bakendaka toujours na bana soki bakaboy na batata bakendaka na bana te pona ni veut dire to kitisi penza micro na biso ya Congo Suisse a na kati ya matonge pona ko tuna moko na moko aloba pourquoi divorce ezo mata lokola to ya dollar to ba megezo sila la kati ya pareil tous les cas. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Ok papa, en tout cas tu déranges na kati ya musala na yo. Tonga to tuno ka motuna pourquoi divorce et koti mingi na kati ya ba couple to la ba foyer na biso na kati ya mboka na biso. Bon, premièrement on va répondre boita ke mutu na ba analyse no sur na sala ya ba séparation. Eza na ba obstacle belé on a ro dépêcher en. Mususu bala mwasi pona kitoko. Mususu bala mwasi pona mbongo. Mususu bala mwasi pona savoir faire au lit. Mususu bala mwasi pona habillement. OK, pour bala mwasi faut d'abord convaincu na bizali na ye o convaincre yo famille na yo ba parents na otoloba disons. Hein? Oui. En général. Pour le rose après au botara avant oui bisa mwasi te. Au rose après au botara avant oui bisa mwasi. Once que singara nini binomi balé boluka boyo kana ndeni boko marché pour la mwasi sans amuti ma munene soit bien éduqué azwa mwana wana bando bokola ye. Musupe koza la ge mwasi ba éducation na uta na ya terre à terre uta na libanda tant yo jumo no che pa na parler na yo. Mwana na yo wana na mwasi on est comme la guerre d'esprit. L'un des jours mwasi na yo wana akangi mwana wana ndoki. L'un des jours mwasi na wana bandoko sa mwana makambu ke mwana wana muibi ki azandoki asala kaboye amakanga respect yo petse mo soza penchina bolinga mwasi balamba de josani mwana akompesa mutu kwa so kompe ko larguer mwana mingi okomi ko mandrater mwana osani nini akima parler ou soit yo mo peso ko kito mona ale bima komisi mwana libanda. Soki lobi lobo comprendre la vérité mususu que moi sindagi mabe ya mona ko malelo divorce tout monde a pe mabana mususu et ça igara une année bakabwani pour ani peut-être ba yebana kita pa balana ya on prend la lelo bala moi sina ville la so Kinshasa o il faut boyer bana il faut vivre vraiment pour se comprendre parce qu'il y a rapport mi tout se comprendre tous en statut na bisonde to marché tout se comprendre to bana moi so buta vini asala le passé tout se comprendre to ba mobali azarande nini mobali mususu azalaka na ba moyen ou pas alingi mwasi mwasi atango alingi ye na kimobola ba vendre sa statut soki mwasi alingi po na ba million pe ya temse logo yo mutuka lobita ngoko na kolo mwasi na okende boka bwana wana eza puna point oyo torotake na bandeko na biso basi na ville ya Kinshasa lelo ba mabale koma ba titre moko d'accès ya ba na bala ki to mona te tala na lati alliance na bala ki te mariage ngele ka na confort ele ka na grand hôtel basal kili kindeka koma mais abala ki te po andima ko bala na motema bala ki parce que na titre il y a la gloire que na bala mais azana éducation moko te rosa na liba parce que on mona ba séparation une année 6 mois ma ba tout monde yango ba réalité belé
babali lobi bakangi na tena mbansu babali après il a libali kufi babali après 6 mois libali kufi to moni yango tellement belé petit biso pe leçon biso mibali autre bala la lobi to ba nen to marcher na libala to ba nen to marcher na ki fiançailles jamais ngai de ma nature na ko bala moi si dans 6 mois 7 mois jamais. Pourquoi? Maman yo moza moi si oyebi Solo banini pour la baye, bazo ou la koba la pressé pour la ba intérêt songolo pakala, to pour la babilo comment ba bien condition à payer ça qui est. Ceux qui par exemple au bali mon langa na pesa au musala au bureau au muto kapé le pan. Pour la baye bazo pesa bango ba condition en tant que yo yaya papa et lenge mobali o makamuzo salama. Solo bani pour na bango. Pour na ngai bazala na ba esprit na tia au bala na condition. Avant au bala il faut boyer banana malamu. Avant au bal, il faut considérer mon tourni, nous ça na foyer na yo. Avant au bal, il faut à moi signer au porter le bonheur nandako. Il y a des filles au bas semer la malédiction. Az liga de ba vie moro boye. Tant ngo nandako na sema sa malédiction. Yango mo bo melati. Papa ne peut être conditionné na opesa pourquoi? Bolingwani est naturel tant. Wala bolingwani na lobby. Mais tant bolingwani naturel, vous en naturel vous vivre bien. Comprendre? Yango opesa bandeko na mi bali conseil. Ko bala te pour na bala, ko bala te pour na o moi si on n'est pas bango avion qui t'a na lupango ko ba te pour moi tem ça ba immeuble tika profiter non au sala échec na vie na o bien si biso mbal to na retard te basi mba na retard mais to e ba moi si ni robala s'il vous plaît bande na mi bali vraiment ngaye mo bala zanga zuwa que je suis artiste et comédien groupe Le Temps RTNCD s'il vous plaît boy la robala te. En tout cas, vraiment merci artiste, vraiment CongoSuisse.tv, vraiment welcome to CongoSuisse.tv. Bonjour maître. Bonjour maître. Ok, mais tu écoutes on a katia ici qu'on est betara cop, tu es baraka. Pourquoi ba tu ba divorce aka? Na katia ba mabala na bango. To pourquoi divorce comme ebelé na katia ba foyer? Bon même si c'est le rapport na tantôt rolling à chérie moi que chérie na ma vraie chérie, de bolinga na ma trop mère. Donc abeta na coin be abima na mo panti bona ya mususu be na mas na ngai. Donc avant que linga na mas na ngai. Alors ngata na mona bongo, ubisa na ka bongo et ça be do ifana ka bona mona na mo soit azama la bien on comprend toto mana ma pas masnanga mais comportement na yeza vraiment bien té parce que moi ba caractère mabe en plus tantôt abanga ba parents na ngaité donc ça c'est qu'il faut na kabona donc raison na vraiment la yango wana comme le un jour peut moi ça le bina na divorcer na ligne na ngaité pour mobile za caractère mabe et ça l'ondegen et ça n'a pas si mère wana vraiment il faut na se corriger ngamo pour tant d'attendre ya que azunga na caractère mabese que il faut na se corriger ngamo bali bolo baraka basi bazara mabe mais bali bozara mabe au moins mobile surtout bali bazara ben fidèle on beta musuna petite sœur ya mombi na e c'est quand mombi na au moins na babora na osande il pas au divorcer mais yo en tant que jeune na kata makambo tamso ngoba la pe okuta na makambo ba biso ke mombi na ngato zala na mobi malama so bien ngala mobi malama sa ya mombi na ngai en tant que yo conseil no pesa na ba bosa la makambo. Bon, on a aussi vraiment c'est ça ma bongo ça les maradon toto quand il y a que c'est que aujourd'hui sur mon projet bien été donc moi ça masse à la moi si na yo on comprend en plus moi si on a au marana et masse na pas à tout comme mobile là et puis donc ils a déjà lié modé et des personnes déjà wana alors faut te bani il y a aussi pas mambo wana moi ça masse là à la moi ça à la peu moi si na donc babula vous me a rasuté tout le monde aussi ça mambo wana. Ok, merci vraiment. Totiki osala musala malamu, mon kolo malamu pona yo. Bonjour papa. Bonjour maman. Ok, to kuto beta copine na ozote ka babilo ko masanga na yo. Tungito tu na yo. Divorce e yaka pona nini na kati ya ba foyer. Pona nga divorce yaka basi balingi ko vie. Ala ndamuninga kuma ndenge ye. Nesinga kabona mwasi na ngai odoge 8 ans. To kabona pona nini amviaka muninga. Na kati lopango do futela alingi mwana ko lopango tana moni mabebe legi mingi na poser la question akomi ko beta munoko na bite ngoma mabona simba do lopango do futela do kabana we c'est que yo lingi mwana ko lopango tika mwana ko lopango na bilo na bina kinangazi moi sina bimaki na mwana ya mama lopango na yo mama ko lopango ngwe sa ke boka bona ye oui to kabona en tant que yo papa ndeko tikala bonya na kenya na bana bon ye moko abloka bana po azwaka mwa mike epa na ngai conseil ne repesa na baye bana basi na bango babimaka na bana ko lopango po yo moko se komela yo banga conseil na zali kaka so moni mwasi divorce na ye alani vie pressé
po bete ete ko sambisa ete tika na posi na ye munda vi na ye ngata munda vi na ye so bebo maye eda bisum mistanzami tika ga sa vi na ye ti mo mona ga mikoki asuki wana. OK, merci papa, mosala malamu. Merci vraiment. Mbote ndeko. Bonjour. OK, ndeko na ngai bonjour na ndengo lobi. Tonto yeba divorce et yaka dire à quoi? Bon, en un mot, elo na oloba na vie mobali na adage moko ko ngai bisanga ki mobali ko zanga nzete te. Posi nyoka si mwana na yo ero luka nzete de mwana kufi. De mobali lukambongo boningo na kini ezambongo monda te zambongo. Divorce yaka mingi na mankima se mobali azangi ya on pesa divorce. Oza sûr que divorce ko ta na mankima et l'argent? C'est ça là sur nango. Ndenge ni komela yo to yo monango. Na choki mona vie na makasi. OK, nzambe kanda ebi. Na vivre na moi si bien avant za ba choc ya ba accident buka na mino na la ba mbongo na mena lola miti oyo mbongo komi insuffisant na ba bien o na o sai là na do vivre vie pour le moment azana mobile mosusu o azana gaz ko lekanga. Una pa boti bana. Kuna boti no teka na ngala na boti ne bana misato. Donc yo divorce na yo ezalaki po yo ozwaki mwa choc obukanaki mbongo esili nde mwasi akimaki. Conseil ne repesa na baye makambo ekomela ke pe komela bango te lobela bango vraiment nini? Conseil na repesa surtout na mibali toujours na mwasi te na mibali ezaka ki mobali lukambongo na vie concentrer pour réaliser o eza rôle ya biso coutume na biso basi na kini eza monda te basi eza mbongo ezaka kini te mwasi eza na mbongo mobali. Voilà, bozala les siko zangi et simbate. En tout cas, vraiment merci mokolo malamu pona yo. Merci à vous parlement. Bonjour papa. Bonjour maman. OK, tu vas to kango na kati ya parking ozo bombano kitamo magasin. Donc toyeba, pourquoi divorce ekotaka na ba couple ya bato? Ah, divorce ekotaka na ba couple ya bato eza mambe belé ya mère. Esi makambo nini? Moi ça roza l'infidèle, to mobile pas roza l'infidèle. Yango mema makambo bongo. Donc moi ça roza mobulu et lo mo mobile se plana ngote azokokisa te na ndaku moi si pas mobile pas robima. So be mobile pas azokokisa ba poser moi si te donc moi si pas robima. So le bara moi si mabe. Mais biso yo ka ke ba chauffeur bazala mobulu makasi. Babi chauffeur partout à l'écran na ba parking atika bilembo basi na baba ante ke yo pourquoi zo ko elaka ka basi to ndiko ba pe yo posa infidèle to za malamu. Oh mutaza sana mokila zate eza ne lo yo moko nde conduite na yo nozo même la vie na yo moko ebike te na mwasi na ndao na bana ke ya mobulu wala boy na ebite ya na mwasi ça dépend ya ça dépend ba tu ponga na bimi na pale na ngana tiki mwasi na bana na ye luka la ba mbongo na ye sa buzo ba te ya base belé muna mutala chauffeur o ebana na kati ya mboka o chauffeur a monnaie lo banini pe conseil no pesa na ba sala ba divorce forcé to pour na profit. Bon, nga pona nga na opesa bango a conseil ke donc faut vendre basola bien po elo no suba arranger ngo ka ke ya ngwana ka. OK, merci Chofa, mosala malam po mokolo malam. Merci vraiment. OK. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. To kuto azo sala copie na matonge to yeba. Pona nini ba divorce et combien belé na kati ya ba foyer. Bon, na rolo ba merci pour la parole. Divorce comme na foyer bo po basi na mabala ba kipe suba papa bien te. Ndenge nini? Ah. Bon, tokolo ba ndenge nini et comment soki papa uti musala na palais akoyambe su bien te. Donc et comment alata suma puta propreté amitika na ndenge abota déjà na papa amitika. Papa pa uta biuta utane na nzela amona mwa petit mobo alati jipa mukuse ujana banini. Papa pa otala nga mama anda kwa kokasuma kamute nazo ata wana asulaje ngai ndeti biso bayaya boy ndeto ko mafuta pale ngande na sa copy boy pona chamo sina pale na mona ngo charge basi balingi babilo ka cher banini bakabelo ba mambutu banini oyo bota pe boy e komi ba dépense place na ndo bombe bele comme bomba mukie alors na ke na couleur ba wana wa kese moi chéri mo boy atemi na nzela na pese moi de chaba. So na zoe moi 6 000 na pied moi 2 chaba nga tika na moi 4 chaba tana olongola moi wani ko moi te calme tana on a parlé 4 chaba na pe soulager bombi o te ke bon so ben so malade na kata nzoto te to ben na malade te parce que to la ta botine ya solo wala vraiment donc ça botine m'a plein to la ta botine conseil nous opesa na bayaya o makambo ekomeli bango ba divorce en tant que yaya vrai yaya na kata terrain matonge bon nga na pesa conseil pa bayaya na ngai en tout cas
so moni makambo esimba te mwasi ambuyo mutu ntango osali divorce va na yo leke okende oluka su mosu otia na pale donc obanda obota bana mama po basakini lelo donc bakomi olinga shosho vitesse na rayon amonaka moninga akangisi kabelo na mutu ye mpe aoya akangisaka kabelo ta mosu ya yo uta akopi ta mosu oyaka na mwa 7000 olukele su mwa kombe alamba sikoyo ntango olukele mwa kombe alamba aoyele su bavitesse ya kabelo omoi te ya yo kopetre moto obeli mpe libomo simbi kisi likolo ya mwasi alors tika nakenda na nga ata akwenta na longola yo bisi baya na nga ya bosetaka sete basi bayebele na Kongo lukaka mwasi oyo aozala mama yo mona momea na yebisaka batu bango mo basetaka sa pamba so babeti tu na bagambela wana bamona bapetisa bato bateka na baba ndunda bani bauta na bakanga basi bino boswaka basi bino boswaka te mwasi ayebi kopi ti bo basi mosusu totya na bapale balingana na donc yo lobi ke kobala na mwasi alingi kope ayebi kope ayebi kope otungisa aza na dépense te asalangaka nde badépense te bakabelo te nde olingi divorce mpe koya te te divorce ekoki koya mais ye mo ndenge aza wana ayebi ke azala na mwa cadence ayebi ke te jo na nga ndenge aza wana azala na mwasi ayaka na mwa 7000 so bambi ye mwa 3000 na oyo epa ute kope asangisi ese mwa kombe bana balaliti basi akini baza mabe shosho na reyo so otamboli na matonga omonaka bana bavitesi atoza wapi toana kalamu na matonge na fin du stade toana kalamu donc bana neti koto oloba neti kalamu balingi bavitesi deje bamama bakoma lokola bana mike na ndenge nini wana me bango mpe balingi balata bilo ya mikusa babimaka batambolaka mobala tambusa renisa abimisa ye okomprendre soza divorce eya mpo na nini mobali mosusu akoka charge te taka mambo eya na kini me mosala pa bien te omona gouvernement na ebimi te ta bana tozala gouvernement faci azali aomona bino faci azali babiyele présent sika bajeune nyonso bazozwa misala nde toyokaki yoke musala basalo yoki de comprendre bimwa ore nde faci akoti boye Kongo ezobonga tous les jeunes azozwa musala va na bureau mais nzale bakisa mikutu plus donc ya solo wana ta basante nga basante ta banzoto tokemba mabeta santé mikuwa na yoloba mingi mbanga pasi mer donc mboka misik en tout cas vraiment merci mingi Congo Suisse TV ebiso vraiment welcome to Congo Suisse TV bayokaka bana poto donc bona raison na bino type wana na saka mbogala na oda maître John azala besoin yo kambanga na yo donc palola na micro ya la mio du Seigneur pour la maître John lobini pour la maître John na bia donc mbala sana mbogo on a bina bayaya bo se 17 so kokite balianganga na soni te Maître John yebela shoma so kokite ke yamba ba chaque mois makambo okufa la katikati ya butiri kwa makalisi alors tikala vivre ka shoma malengo yo monga nde na bona na parler na so fungola parler na parler mais célibataire na kokati donc na ya kaka tout na tikake pour makambo za la coller serré bola kokati en tout cas papa merci mon colomala en tout cas merci beaucoup. Merci vraiment, merci, courage, bon travail. Mbote papa. Oui, mbote maman. Papa, comment l'on a dit? Comment on a fondé le pouvoir? Ok, fonder le pouvoir, tu as écouté na carte cop no sala gaote kaba montre. Tu to yeba. Divorce et à dire à quoi? Bon, divorce et à papa mabe mi balé hein. En moi si au topé mobali quoi. Ndengeni entre moi sambali na la bandara mabe. Bon, côté banabe banarate quoi. Tout comme mobali ko banda moi chamoni. Tout comme moi c'est pas ko banda mobali ya moni. Yango nde ebenda divorce na kata ya foyer quoi. Siko na ntonto yeba vraiment. Cause ni nezo sala ke ba papa la ba mama ba kabwana ka. Izalaka toujours mo la kaka mama akena bana papa etikali koto na ndenge na epona nini. Eza vraiment ni do yebisa biso vraiment na mozindo pona nini vraiment divorce comme to makasi lokola dollar na biso ba africain. Mais tant que mususu papa kangaki mama na mobali mususu yango wana nde papa zwi mokano ke mama kende na bana epa ba parents na ye donc eza ndi pona ndengo wana soko lele komeli yo en tant que papa o sala nini na ba cop no sala o ya monde soki komeli nga mwasi alingaki mingi na moni na mobali mususu en tout cas na kozongisa ye pa na bango donc ezali ndengo wana ezali eloko nzambe ya boya ti na bible nzambe ya boya yango mwasi akozala mibali mibale te mobali pa kozala mwasi mibale te donc eza bongo. Ok, merci Fondé Mokolo Malam Pona yo vraiment. Merci. Ok, merci. Bonjour papa. Bonjour. Papa to kutoka na kati ya bureau na yo tondo tuno mwa mutuna. Eloko ni ekreaka divorce na kati ya ba foyer. Merci pour la mutuna.
na kati ya ba foyer eloko ezo créer ba divorce ezali premièrement bizaleli. Il y a les deux partenaires et cause à la même na côté ya mwasi, cause à la même na côté ya mobali. Soki bazana bizaleli ya malamu te libala wana eumelaka te. Ezana ba point ebele na kati okomona ke soki incompréhension, infidélité na kati ya libala ekoti ekreaka divorce. Et surtout soki libala wana selon la parole de Dieu eza ya volonté ya Nzambe te okomona ke libala wana suka suka il faut divorcer salam. Lelo basali ebele ya Nzambe bazo célébrer ba mariage wana na ba église et puis bazo zwa pe Bible ya koloba ke oyo Nzambe asangisi moko te akoki kokabola yango. Il faut koyeba est-ce que libala wana euti epai na Nzambe eza na volonté ya Nzambe. Soki eza na volonté ya Nzambe mopepe nyonso ekobeta na kati ya libala wana divorce ekosala te. C'est parce que eza na kati ya volonté ya Nzambe. Mais soki eza volonté ya Nzambe te eza sentiment ya frère na sœur, eza sentiment peut-être ya mosali na Nzambe amoni ke frère aza na mbongo ebele aya lobi papa naza na besoin ya kobala mwasi lokola pasteur amoni ke frère aza na mbongo alobi bon fanda nazolukela yo sœur okomona ke libala wana ekokufa kaka divorce ekosala. Mais lelo tozomona bakao ezokoma mingi na kati ba divorce okomona papa na mama bakabwani mais mama kam nakendaka na bana. Pourquoi ba papa bakendaka na bana te soki bakabwani? Bon na point wana nakoki koloba ke ezalaka souvent volonté ya papa komona ke na moment oyo na kozala mesure te ya ko encadrer bana atiki. Mais il y a des papas bao bazozwa décision koloba ke non kokende na bana te bakotikala na ngai parce que aza sûr que ako encadrer bana wana bien. Mais papa mususu komona ke non lokola weleli bana na makasi na ye mama akende na bango pona ko éviter ba discussion lisusu ya makasi. Nakoki kozwa exemple moko oyo ngai moko na vivre na sœur moko bakabwani na ndeko na ba mobali na ye mais papa simbi bana tikali na bana bazana azana bana wana mama azoluka façon nyonso ya ko récupérer bana papa aboya lobi non bana na ngai bakotikala na ngai. Donc ezo dépendre pe na papa. En tant que yo peur spirituel na kati na itonga no kambaka zo ko encadrer ba jeune sœur ba jeune frère conseil européen ça na bae ba makambo ekomeli bango ba divorce na kati ya ba foyer na bango. Tokobongisana na mutuna na yo naza mukambi te mais naza na mukambi na ngai. Naza na makolo ya mukambi na ngai papa spirituel na ngai oyo azokamba ngai. Conseil européen ça na ba jeune sœur na ba jeune frère to ba parents oyo makambo ekomeli bango ya ba divorce. Conseil na kopesa ke na koki koloba eloko moko lisusu mama na profiter soki lelo mwasi na mobali bakabwani il faut koyeba ke mwasi selon la parole de Dieu bisiko zokende tant que mobali wana kufite okoki kobala lisusu te kino mobali wana kokufa. Mais mibali bakenda mon babali bino pourquoi bobaka basi babala te pourquoi bino boke bobala selon la parole de Dieu mobali akobala mais mwasi akokende kobala te parce que Bible ezoloba ke mwasi azaliye na mobali na ye sikoyo soki mobali nana kufite mwasi akoki kobala te kino mobali wana kokufa soki mobali akufite même na 100 ans mwasi wana kokobala te selon la parole de Dieu. C'est pour cela tozoloba na basali na Nzambe tangu bazokende kobalisa bana na bango ya molimo na kati ya etonga il faut bayeba biloko nyonso wana. Conseil na kopesa que il faut pas kozala pressé
ya kobala tuna nzambe soki nzambe a confirmé yo que il faut bala sœur oyo il faut kota libala na ma sœur oyo na frère oyo wana bosali mariage mais soki nzambe a autorisé te volonté dans nzambe zate kozala prester te zela kaka temps ya nzambe. Ok papa, que Dieu te bénisse. Merci vraiment papa. Merci. Bino parce que ezamba la liboso na leka na émission na bino et puis bozuinga vraiment à pied levé Zambe apambola bino makasi. En tout cas vraiment merci na pesi bino vraiment merci bosi kolanda le lenge batu ba lobby na micro ya la mignon du Seigneur. Pourquoi divorce? Et divorce et à dire à quoi? Ba conséquence nango ezali nini? Pour ani ba maman soki ba kabona ba tata ba kendara na bana. Bino boyo kinde batu ba lobby na micro ba lobby en tout cas vraiment ebelé. Na pesi vraiment merci matondi mingi na ba landi émission oyo. Debi ke bozala ki vraiment tellement ebelé la be kuke na bino ya ike pour na kolanda émission au partage à la source. Je remercie premièrement ceux qui étaient derrière la caméra. Je veux dire Billy Manzaka manko yenda simba ki côté makambo etali bilili pour mon la bilili le kakitito koboy. Et merci à vous Maître John babi yondo sa mokonzi ya Congo Suisse pe yondo sala kebiso sala chitoko na molonga no mama Micheline mama sociale babi sa yo pembe na papa na biso John no papa John okokati yo kaka nazo pesa vraiment ba merci mingi équipe technique mobimba na Eric Abidal na Daniel na mama nanga mama Ani mama sociale talaka yo kitoko et pourquoi pas na Ezekiel Mutanjiri ya yo angwana ba Laura boza vraiment tellement vraiment ebelé na pesi suba merci mingi na Empereur Semaka na yo Ige Masimango na kati ya Paris et pourquoi pas na yo Jojo Ngonda na kati ya Paris mufinu kuyaba na Paris quoi les grands sapeurs Jojo Ngonda imene na kena ngambo ya sud na zomona mama nanga Lydia bonga bonga na pesi vraiment misusu ba merci mingi ceux qui me soutiennent spirituellement physiquement en commençant d'abord par mon pasteur que j'aime beaucoup pasteur Diedo Walesa na Lubumbashi et pourquoi pas na yo pasteur Jean Dibwe molonga na mama Marie Libala nzambalo la vraiment pambola bino toko zonga lisusu mona deuxième phase le lenge bat ko palola na micro ya la mignonne du Seigneur mokolo malamwe bayo.